Mbote bandeko balandi, ba pesa toujours confiance na fidélité à Rolanda Mbonda Ekolo magazine d'actualité auto c'est pour mon akapoto luka to pesa ba information moko si à temps réel ko ki chasse za toujours mboka auto problème na ndenge même bandeko bazaka Brazzaville na Angola partout ba diaspora to dit que le problème est belé kata biso kata bomo na so bateau mais le problème surtout za kata bomo ya bateau les araba solution quelque part. Mais il faut que si on a une solution, il y a seulement malédiction ou bénédiction, et c'est aussi biblique. Parce que si tu as la Bible, on dit que quand on dit que ça la bé, tout le monde, il y a que malédiction ou bénédiction, et que c'est la quatrième génération. Donc, quatrième génération, il y a des conséquences, il y a un malheur, il y a un bonheur, et il y a un bonheur, il y a un bonheur. Mais on sait qu'après, il y a un bonheur, si vous écoutez, on est capable de faire de manière que la malédiction est la coconut, la coco, la salaka, et on va trouver bonheur parce que vous avez la droit de vivre dans la SNGO. Mais là, on va charlatan, on va tenir la katamboka. La bime belo, on a cette maladie telle, on a signé la bime, on a fait la bime, on ne pas d'aller de Kutaraka. Ma papa, ma papa, au bébé si mis sur la rue, au bébé si la concentration d'esprit là, et puis à moutoumou de avec un malolate. Mais la quatrième batouana, batouana madame Bazali. Parce que Madame Bazali, si vous avez comme elle a habité, on a vraiment tout le monde qui et puis on a dit Ibrahim Shams, tout ça, il fait des plateaux, vous allez découvrir bientôt là. C'est parce que depuis la bande de tonton Oyo, la jeune Oyo, en tout cas, donc il y a 3 à 4 ans. C'est-à-dire qu'on appelle mon côté contraire là à l'Obaka, à la télévision, tu vas regarder ma plateau à Yambakaï. C'est parce que c'est la moussane et malam. C'est un jeune, mais on dit à côté de la moussane, tu vas découvrir pourquoi. C'est aussi la question de Soulalá. Mais avant tout cela, Ibrahim Shams, tu vas d'abord l'export du système de Zalangola. Moi, Jonathan Sangou, vraiment le président de la fondation Jonathan Sangou, a fait la moto, la porte là, pour recevoir les Congolais. À travers 500 francs congolais par jour, vous allez contribuer à la fondation qui permettre la fin de l'année. Vous avez des cadeaux à l'année, des sacs à l'os, des sacs à farine, des sacs à semoule, des bidons à huile, donc des cartons sociaux. Donc, tout est pour permettre la fin de l'année. En tout cas, Noël n'a pas de les à la kitoko. Koutabi tour, a dit que n'a ngombe ko bumama, n'a pas tabe ko bumama. Donc, on a dit que vu moi soso, on dit moi le colanta, bah trouve moi partant comme les aïssiens mingi. Ton élément au signé le fruit de ça et tout juste après pour continuer à moi en boka. Ibrahim Shams Otembi Katina plateau, c'est parti Igrid Mateta. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégué, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, o mona misala kitoko, Fondation Jonathan Sangou azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sangou, à travers FJS devise, nan 500 francs ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, Yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Talaba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou, ba fete kitoko, vula oyo e utiko sila. Nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati, to komi ko pesa la mbongo chaque jour. Nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa. Avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwa mingi réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kote yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo
Pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien. Pona koza bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu. Pona nyonso ya social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. De retour sur ce plateau exceptionnel, Yamboda Ekolo, magazine d'actualité. Merci na Mwambuka. Écrit dans ma tête, na spot publicitaire wana. Na bisaki bino siko ke tozala Mwambuka Ibrahim Shams ala kata plateau oyo. Yele to vanda na ye to solo na ye, to betane masolo o etali, ba problème nyoso to zwa kata bon spirituel to pe physique. Mwambuka Ibrahim Shams, le grand chef coutumier, on te m'a dit ba plan. Voilà. Santé. Santé malam de journaliste. C'est-à-dire que Mikolo Belé te coûte face à face, hein? Mais dis-moi, on a chaque jour la télévision à travers sport publicitaire Moko. En tout cas, merci vraiment. Na ndenge ozola musabai obata la bisoto, bazota la nga surtout presque Congo mobimba. En tout cas, on a CP vraiment na eloko oyo sala et puis na CP sur kuta nation en face boye. Mais va retomber à sport les cas à chaque fois la TV va retomber là on vraiment ça va na moni ba problème ils allaient vraiment na bateau et puis ba musu bazoza ma déjà problème ba solution na ba problème na bango et puis ba musu peut tozo ba ko continuer ko yeba ko sunga toujours le lengeka ba obasi ba zu déjà ba solution na bango voilà un peu. Na lingi d'abord to avant to beta masolo o Italie ba ko sunga là surtout de beta masolo là d'abord on a chef coutumier tout ça la simple guérisseur. Naza vraiment chef coutumier au vraiment na simba mi na Klambenza ba o ba ebi na Congo central na secteur Isangila groupement Kizulutadi na territoire Seke Banza Klambenza tamba zolo ba Klambenza mono nde fumwa Mbenza koko na nga ya liboso ozaki fumwa Mbenza na Kinganga ba talanga pe ba yebi yango village nanga Kinjolani vanga village mais quand on lenge boye ozala vraiment ça peut faire moi kilelo te hein ba mon obele ba sentiment mais tout mais yo tiki ba sentiment tout wana ole balinga lukato sa aluka ba mu sola ke zela pota ke vani apoto mais tiki nyoso tout wana obile no sala bokoko est-ce que oyo ba jeune ça kilelo on a mis sur le monde en côté et bien quoi rien biso to ba o to site ponama parce que sentiment tous en kati ya sentiment te mais tant tous en mokili peut-être ko vivre mais o ba bengi sentiment tous en ya ngote tous en loko o tozo pesa apport na kati ya société. Très bien. Mutu nyonso te atangami fois za président de la République, mutu nyonso te atangami azala gouverneur na kati ya province, c'est-à-dire ezana batu oyo ba ponama fo bazala kaka place wana. Idem lokola ngai na ponama fo na zala chef coutumier na kati ya Klambenza. Village nanga Kinzolani, village natende vanga village. Osomona. Donc c'est-à-dire sentiment là tous en yango te parce que oh tous en yango tous ont déjà parti ya ba mabumu ya ba mama na biso. To botama ebele na kati ya libumu ya mama. Mais pourquoi pas bazoi o ya liboso? Parce que ba mama pe bazoi ebele, pourquoi bazoi te na mama ya leki to na mama ya kulutu? Ba ponaka kana mama o ya ngai. Et puis na mama yanga pe to botama ebele te. Mais to motami peut-être ebele tout ebele te. Mais ba ponaka ka ngape na za ya suka. Le bimi lokola Joseph la kata Biblia. Donc na za pe ya suka nde omoni ba poni ngai. Lokola Joseph la kata Biblia ne ba prophète akomi abi. Ye bango te kaka omo kazo zanga. Pona ni basali bongo ba o bazaki na place baza o baza na pouvoir. Baza na mus o bazotala o baza na kata libumu o ya roza muto ba sentiment o za muto loenge o peut-être to pesi boy ako trahir biso peut-être ako sala association na batu mususu. Voilà un peu. Donc no moni ke ta batali ke oyo ye tozo pesa pouvoir ye akoza la sentiment te ye vraiment moi ba critère ni surtout batali ba critère batali nga na zawana. Voilà. Ba lobi pe moi na ozo bota ye nde muta ko succéder ngai.
nde omoni sikoyo ntango nazokola ntango nazokola ti lelo mpe nasi nazwi oyo esengelaki. Donc toza bato ba sentiment te po soko za mutu ya sentiment ba repesa ote. C'est pour ça mona ba chef coutumier o ba teka kama belé baza ba pona mate mais baza bato o ba ya pona sentiment pona loenge ba yebi vraiment gestion ya makambo etali croquis to makambo etali village te. To makambo etali vraiment makambo o etana kati ya coutume na biso te. OK. Mais côté le o de tenir la chef coutumier parce que la fait le semi la chef coutumier. Chef surtout à la mboka na mais beaucoup plus aux absents à la mboka na aux amis na kata qui professeur Kinshasa et aussi beaucoup plus on peut percevoir toujours comme état de guérison. Est-ce que on a toujours basé na ba voix aux chef coutumier to tirer la pouvoir la batum sur tirer côté ma guérison. Te pouvoir eza loko tant aux na kata République démocratique du Congo. Président na biso eza monsieur Félix Antoine Tshisekedi, il y a un président de la République. Alors ce qui a sali déplacement, c'est-à-dire muta remplacer qui président nae. Muta remplacer il y a un président. C'est-à-dire ça peut-être ba mission o esengeli si manango aroyer ba kozonga. Alors ceux qui naza mutu ya sentiment, c'est-à-dire peut-être na rozonga les soute, peut-être na changer mboka mususu, peut-être na okende. Ozolanda. Donc tozo sungane ba tu na ba problème o bazana yango. Inde to yaka to yaka a pour na sentiment te. Ceux qui peut-être sentiment na roya na ngate. Mais pour nous repérer ça implique na biso. Alors les leçons qui m'ont choisi solution na ba revenu wana ba loku moi to ba merci o ya repérer ça ipa ensemble. Et kozongela ngai. Ozomona. Donc ceux qui au moins na moi bataille moi et outi oleka, tu savais vraiment na ba guerre vraiment tel côté ba mabele na biso. Ozomona. Alors ne ba ma guerre wana ti ba mamono so to site silise yango déjà, de mon niveau etika na ngo à l'aise. De na ko ça déplacement na yebi ke kuna ba kwa keza li soute. Donc voilà un peu. Mais comment la siko que le haut étant chef coutumier étant aussi bateau ça comme on a problème spirituel physique et autres mboka pesa ni vraiment problème belé hein le haut ba guerre il y a toute la partie est mboka peu OK côté à partir ouest côté makabo mobondo autre surtout mingi d'abord par la partie est mboka est-ce que bino ba chef coutumier au ça la guérison ma miracle tout cela est-ce que vous avez prêt à accompagner le gouvernement pour ba des de laisser la partie est mboka oui tous à la rapport pour na ko pesa rapport on a biso alors eloko ezangara ezande botokolo ba eloko ezangara te mais askoyo gouvernement ni azoka makamuno sans charge pas décider surtout bangonde pour gouvernement sur le que lelo mutola ta sous chapeauté c'est-à-dire mutola ta sous chapeauté parce que ça na etumbu na yango très bien osomona alors ce qui est que gouvernement a lobby que biso to zalawana et que bango pe bazawana ba fongoli mutema na bango ba ko na bango peut-être o ezaki wana et que bakati yango c'est-à-dire to ko appuyer gouvernement na biso ba souci biso na bango moko y compris bango ba mapinga na biso ozolanda bazala bien bazopelia bien ba makambo na bango ezala pe bien ba ti vraiment ordre bo kene bisika no subo kene alors biso apport na biso to okete ezate ke biso to kozala wana biso to kozala te mais to kotindika ba o ya biso ba entité na biso ndi ba kozala wana peut-être ba soda so kazaki mi balé peut-être ba ko se multiplier peut-être place mo meba lingo za peut-être ko limwisa bango ozomona pona ni ko sécuriser mboka na biso ko sécuriser mabé na biso biso dans Congo santé peut-être to kozala moi malamu mais ba ndeko na biso bazana est kuna pe ba chef coutumier bazali ba chef coutumier bazali belé alors ba onde bazokuta na ba difficulté bazokuta na ba problème wana bazokuta na ba passion wana alors pourquoi pe kozala pe na mutema lokolo kozala pe na proche na bango donc nyonso wana etali makambo ya gouvernement so gouvernement asali o mutema na elingi biso tozana AIOT ya roloba place wana très bien voilà un peu. Donc ce qui est gouvernement a associé bito ya liboso avant associé biso et sengi nan ba mapinga na biso bazala bien ba corps na bango ba yeba koma ba koyeba ko tambusila yango ne c'est par la biso pe to koya ko kokisa o esengeli très bien voilà un peu. Merci beaucoup de la Mboka Ibrahim Shams autrement dit ba plan on a le chef coutumier aussi guérisseur chef langa ba siko likambo tant to ba problème au bossel sur ba maladie et autres mais mingi utaka vraiment wapi la bomo ya mutu ya liboso ba problème te utaka na to zwaka et utaka na na kati ya ba famille autobo parce que bon c'est le besoin ba provenance nango quand même ya liboso yango na parce que tant obeli aucun hôpital hôpital peut-être bazomona maladie to ba mona maladie te ba roye biso soti kende peut-être na centre diagnostic na kati ya centre diagnostic nde kuna ba roye bela peut-être mukuwa peut-être boye peut-être loko ezo déranger kati na njoto na yo donc c'est par là ton eza loko na kati ya famille na ya liboso to zwaka problème auto utara to zwaka et utara na kati ya ba famille auto zalaka na yango ozomona alors na ba kati ya ba famille c'est par là maintenant to yebaka nini o esengeli to sala nini o sengeli to kosala la biso te
parce que za makambo so tango okuta na ozala clair okotalisa patient na yo ozomona. Alors c'est pas là tout le monde attend tolinga to pesa solution na likambo oyo wana ya liboso base na to kotana na kati ya famille to découvrir alors na ko découvrir wana net sima to pesa solution. Très bien. Voilà. Maman du cas le ce qui mutu avandi les Hollandais biso boy peut-être la Congo Brazzaville to pe la kati Angola même au niveau à poto parce que bande Hollandais c'est d'abord que monde école magazine de traité Hollandais chaque fois. Oui. Bah tu regardes la télévision, la télévision tu as un contrat 30 minutes. Mais bien monsieur tu sais la au-delà même de 1 heure du temps. Alors si on a l'intégralité de l'émission auto sala en train de regarder comment la passe c'était regretté. Même au moment où tu sais 30 minutes sur la télé 4 émissions et puis c'est là qui te dit comment la passe c'était. Quel est le téléphone là sur la YouTube au comme la Monda école officielle. On compte directement la chaîne d'émission, comment on avait émission sur la télévision, comment on a la chaîne YouTube d'émission, comment on a l'intégralité d'amour. Mais comme ça, il faut toujours s'abonner, même que simplement commentaire là, de mon émission, et si comme les félicitations, tout pour ça, après moi, ça, en tout cas, tout ça, toujours à monter ma moga royamba, ma message d'amour avec impact et idéologie. Donc on continue le moka Ibrahim Cham, c'est vraiment les grands chefs continuent aussi, à la guérison, à la Sunga Bato, à problème d'un dengue, il y a tout ça à plateau. Donc, ça va message de la vidéo à travers YouTube de la biso, tout peut la niveau à page de la biso, Monda Écolo, dans la page de la voilà, au coup de tout voilà pour et permettre à chef pour Ibrahim Cham de donner un message à rapport à la réaction de la vidéo. Moi, je suis Ibrahim Cham. Aujourd'hui, il y a un problème de Outaka, il y a un diagnostic au salaire, tout cela. Mais moi, il y a d'abord fonctionnement monde spirituel, on a regardé. Et comment est-ce que comment à niveau qui a un problème dans le monde spirituel et manifesté dans le monde physique? Il y a Liboso. Ba problème to uta na ona kati ya ba famille parce que total sango bato oyo bayaka liboso na biso mutu to ko poussa déjà et pas na biso c'est-à-dire azana maladie. Alors tant que mutu wana azana maladie to koyeba kokota kati ya vie na ye. Pour moi biso zali teke zeto la maladie te bali to zape mutu ma kamzo simbate. Voilà la maladie de maladie. Donc mutu ozomona que vie na ezo marcher malamu te. Azala musala ba kokoso mais kokoso musu pazana musala te musu so bani ba faire na normal poto ko ta vraiment ba sujet belé o sati mutazo ba avandi ba faire na normal mais comme suko na ba katikati yo simba lisute c'est par là au mona que ba problème wana e utara na no ba niveau ya ba famille parce que na niveau ya famille ba famille mususu ba baby si yo déjà ba pesi vraiment ba difficulté ya vie mais ba tikio na nous o sepela na nous na kokola na yo. Et puis si maintenant on t'a comme ce qu'on responsable ou ce qu'on m'a camono vie na ce qu'on en charge ne mon pas problème ou ce qu'on yaka alors c'est parce que biso trop to yaka pour intervenir te ba ko longola on a problème aux ana ona to pesa yo solution parce que ba problème est belé mutu mususu o monike abandi ba faire na e abandi ba faire na est business na e ne comme business ne zo tambola malamu te c'est pas là to ba ko intervenir ozomona peut-être na kata ndako na bino. Moi si nambol boyoka na malamu te boyoka ni ezate alors il faut battu bazala ini alors biso to ko isala ni so boyoka na malamu te to ko yeba ko sangisa bino pour que kime ekota bana bazawana famille ezala malamu to tia pe na kati ya bolingo na bino ozomona et battu bazo souffrir peut-être kaza na kati ya musala mais asombi ndaku wana batekilize yete eza ya mutu wana te c'est-à-dire au perdre mbongo. Peut-être au sunu mutuka na ba pagne donc c'est-à-dire que ya ça ne va pas. Alors biso tozana pona ko pesa port na biso te ba kolongolo na ba difficulté wana mutu oyo asala ba faire et c'est faut na guide spirituel parce un guide spirituel ye wana ne mutu oyo ba ko kamba yo na makambo oyo sala tio ba armure atio ba bouclier pour que ma be esa nini approcher yote na faire aux entreprendre. Donc voilà un peu donc yangwana apport na biso na kati ya société. Très bien. Mais le problème majeur au chef Ibrahim Cham à Salisaka. Le problème to Salisaka eza lokola ni libéré quand même moi mingi. Voilà, mingi batu oyo bazana kati ya misala. Tant ozana kati ya misala nano kute na likamate. Le zomona ke vino eza meilleur. Mais pour ozana ba bouclier te, ozana ba parapluie tout parasoleil te. Ne c'est pas là toujours senga na batuana ba ko approcher biso parce que bele to yamaka nazaki na mituka nazaki na bandaku nazaki na mbongo ebele mais na koyika bo ya ona ye na pousse na bino fumu osunga ngai na zungisa ba faire na ngawana wana ya on tozo prévenir déjà na ba o bazota la biso ce qu'on a ba faire
ozosala musala ozosala makambo oyo esengeli na yo bafaire na business na yo associé biso oyo tozala comme basage na musala na yo baguide spirituel na yo pour que lobi okutana mbeba te tozosunga bato oyo bazokutana badifficulté wana et puis tozoyeba kotia ambiance na kati ya bolingo mwasi na mobali soki matata ezali totia bolingo tozoyeba kosunga couple boyokani ezali te papa na mama na ngambo na ye toyeba kotia kimia papa azongela kaka yo mo aza sina mobali mosusu te to mwasi mosusu te ezala papa ezala mama toyeba na kopesa vraiment esengo na kati ya couple oza mwasi oza na posa o bénéficier na ba soti na bomengo o mobali no aza na yango toyeba kosunga yo pour que ozala pe na moi pouvoir moko boye pe likolo ya mobali to likolo ya mwasi na yo o aza peut-être na moi possibilité ozolanda tozosunga na ba oyo baza na ba faire na ba mais baza na posa ba domination parce que affaire ozosala okutana bato ya minene okutana bato ya ndenge na ndenge nde tozoyeba kosunga bato na kopesa bango ba domination ya ba faire o nyonso ye azosala tozoyeba kosunga na ba o baza na kati ya art ozala musicien ozala comédien ozala o nyonso aza na kati ya art toyeba kopesa yo pouvoir toyeba kopesa yo avancement ya makambo oyo ya projet d'avenir oza na yango topesa yo succès na makambo oyo ozoluka ozomona o promouvoir ma art na yo tozoyeba kosunga bato na ba forme ebele peut-être ba o baza na kati ya difficulté financière ozolanda tozoyeba kosunga ba o baza na ba problème ya côté finance donc makambo za tellement ebele o tozoyeba kosunga na yango donc au moins que okutana ba problème tellement ebele otamboli bisika ebele soko pousse nanga tokoyeba kosunga na ba problème eza ebele donc soko pousse ni liboso nanga tokoyeba kosunga yo na problème ozana ozomona que vino ozotambola su bien te osala bo ezosimba te osala bo ezosimba te pusana liboso na biso tokoyeba orienter yo toyeba ogise eza nini ozo déranger kati na bo moina yo et puis toyeba kolongola yango pe toyeba kopesa yo guérison babeko osala bamini na nzela nini na nzela ki mundele to sasa ki mundele na kati ya masolo na yo bien ezala kaka ke otikali vraiment la droiture ya bokoko ndenge ezoseli osala ba batala biso ba comprendre que musala oto osala ngo eza pona to osala musala ya pouvoir ancestral donc tozongi na kati ya coutume na biso to osala tradition na biso la fois passé voyage okide quand même Dubaï kula bien peut-être que ça fait bloka mindele kuna o beto na kati ya pouvoir ancestral voilà n'est pas écrit madeta actualité eza na barrière te voilà eza na frontière te spiritualité tambolaka par-ci par-là tomonaka oza awa mais ndeko na bino kuna aza na poto mais makambo esimbaka te nini mais pourquoi mutu changer déjà continent kuna makambo esimba te ndenge nini donc c'est-à-dire ma spiritualité eza na frontière te ndeomona ebongo ya mindele eya awa ndenge nini ale pourquoi ya biso kuna ekoma te donc c'est-à-dire etambolaka spiritualité eza vaste spiritualité eza na limite olandi donc oto eza na pouvoir ancestral tant to bengi pouvoir ancestral eza bokasi ya bokoko na biso tozongi na coutume na biso tozongi na tradition na biso tozongi na ancestralité na biso ebele bakomi ba ignora pona nini na kati église peut-être bazo pekisa ye makambo ya coutume wana eza kindoki makambo be oui parce que la coutume eza pouvoir coutume eza pouvoir na kati ya pouvoir wana au moins kindoki ezali ba musu basalela wana kati ya négativité ba musu pe basalela na kati ya positivité ozomona alors botelisa bato na lolenge makambo ngo etambolaka noki obangisa bato lelo soki pasteur zo pekisa bino makambo etali coutume omona siko soki lelo bosala religieux pasteur yemo asala religieux baosala libala mais bokota na kati o babengi bosala ba cérémonie traditionnelle na kati kuna coutume kozala na kati kuna nomoni alors totalisa bato oyo tozoyeba kosungila bango eza na kati ya pouvoir ancestral bokoko na biso parce que na bokoko na biso même na kati ya bible balobi Abraham azoyebisa baye oyo ye bosambela banzambe ya bapaya na bino te bosambela banzambe oyo badoraki bakoko na bino c'est-à-dire tosala ngo na bokasi ya bakoko na biso mpe na pouvoir oyo euti epai ya ye moko nzambe mpongo tulendo voilà un peu nanga tu la makete mo chef to takala 30 minutes to zanga va to la on sur les cas mais le oyo ba problème kana kika hypothèse to le ba awa ba ko so ba libanda ya mboka na mboka mdoka ba poto na ba pays musubila kata ba Afrique musika ba so ndaka biso à travers YouTube Mbonda école officielle
mais le bako atteindre on ndengeni peut-être ça besoin ya Congo te mais ça besoin solution pour nous dans aussi comme le cas de poto qui ne mukana de pas comment on a pas si exacté mais ça c'est un problème aussi spirituel mais le quoi citer ndengeni pour de quoi za kuna azope solution même na musika au sala ndengeni ouais assistance na biso ya liboso faut y bana ko za communication na biso to za bien communiquer ozwa nanu adresse na ngai dans moto ko tertinga na plus 243 89 55 255 40 plus 243 89 55 255 40. Alors to pesaka solution na biso na batu wana ebeli to sungaka bango déjà surtout batu o mususu na côté mtali mukanda ba mususu na côté etali peut-être ba permis de conduire na bango bazo rejeter ba makamona ye donc to sunga batu peut-être côté finance alors au moni eza makamto tout le makatu tellement ma famille aussi mamongo na maboko boye mais on comprend ba problème on nous dépenser les mbongo ezuta wapi o babenga batu loboko za kotoboka donc sumbi mutuka on senti ba pan ba problème na ndako no ba problème on luka musala ba peso musala Dieu merci au PCP témoignage na kati église ndamba sungi na zui musala mais surtout ba problème comme il a yo je ne pense pas que oya ko pesa témoignage na kati église qui ngat vraiment ba problème ezola ndanga non donc ce qu'on pousse ni liboso na biso net aussi ba rosunga bango même na ba obaza na kati ya poto kuna Europe Asie Amérique to sunga bango na ba forme wana azomona ke musala zo sala mais azo se retrouver te to azo makanisi vraiment ko s'investir na mboka na ye ezo simbate to koyeba ko orienter parce que un mutu oyo aligné à côté na business et c'est une fois dans un guide spirituel parce que sans guide spirituel et ça le coup là yo mutu gagner na ba jeu loterie et si manango ozimbongo ebele 100 millions de dollars et puis si manango to taloka dans 5 ans aux communes pauvres ozomona parce que ça va qui mutu ko guider le ça guide ozangaki guide spirituel no mona ka ba mikonzi o nyonso bazana kati ya gouvernement ba mikonzi nyonso o bazana kati ya ba société ba entreprise nyonso ozomona oyo baza ba mikonzi bazana bisika na bango ba telemeli parce que bazana ba kati ya ba loge ba okiti ezali bazana bisika oyo bazo guider bango ozomona alors pourquoi pas jusqu'au monique na zimbongo ebele na s'investir na sala entreprise na ngai alors entreprise na yo ozo basé ka sur mayele na yo o mundele tant ozo créer banque o tozo benga banque abengi ba collaborateur ne ba sangisi mbongo ba créer banque ya liboso ba sécuriser na banque na bango pour que spiritualité mon côté e ya koyiba mbongo na bango très bien alors ce que pourquoi yo muntu ozimbongo ebele ozo kipe kutuma ma spiritualité te olinka ka osala ba faire na yo okobanda bien mais yeba ki okata na nzela okata na okoma pauvre osumi ba mituka soto sombi le pango wana ozosala ba faire na yo yeba ki okoteka le pango wana luka ba guide spirituel ba yako guider yo ba pesa yo avancement ba protéger ba faire na yo ba protéger yo moko ba pesa yo guidance ya malam pour que makamono ozosala ekende liboso de mona bato ba opi ya poto to sunga bango na muto contact pour problème ezaka ebele na poto kuna surtout ba problème ta sur ya couple moi sina mobile au sativement boyoka ni ezate parce que moi si kuna za na ba valeur ebele azana ba privilège ebele voilà toujours il va ko sunga bango na yango na muto contacter na plus 243 89 55 255 40 akoyeba ko zo solution ba problème o azana yango. Très bien, merci beaucoup. Ibrahim Shams, autrement dit, plan, chaque coutume, les guérisseurs, donc, il y a des traiter, surtout, donc, c'est ça sans frontières. Le problème, surtout, aux anango physique, spirituel, en tout cas, pour ça, et pas naïe, aux appelle solution, madame Moudaïa, d'après c'est la bravo, félicitations, puisque depuis la banane, jusque-là, non, c'est que Kate Mouta Beninga, tu as communiqué un message, même si WhatsApp ou si rappel normal que voilà, de quoi Yambaka, c'est un aventure ou c'est un escroc dans le comme on a été. Ben, na évité, c'est que, ça veut dire, c'est que, à ça, vous savez, malamu, d'où, essayer de salir, la première année, c'est que tu as un peu de pouce, parce que charlatan va combien trop. Donc, elle n'est pas d'ailleurs, aller à même si bon, là, yo. Mais je suis dit, ma première belle temps, ah, mais je dis que c'est le parcelle, même, bon, on va problème, le parcelle, à-t-il la vente à texte, ça conseille, mais là, est-ce qu'il y a aussi des possibilités, tu as construit des manières qui vont avoir une solution rapide? Oui, solution est allée, parce qu'il y a autre problème, est à révéler, le coup là-bas, il y a bazoté qu'à parcelle, parce que la parcelle, moussous, oyo, est allée, peut-être,
batu baza na boy pour ça ba boy côté kayango ba musu ba ligne était kama et côté déjà ba problème alors ba parcelle bon était kama na passe alors toza wana pona ko sunga bayo o baza pour ça ba teka ba parcelle était kama to ko sunga bango soko to ko sunga bango ba parcelle bandaku par biloko nyonso o ezaki botie avant ezote kama te to ko pesa solution et le konayo et côté kama donc so contacter ka biso o ko solution na yo. Voilà, Ibrahim Cham, c'est que le baromètre d'aller de toujours on a dit que tu as toujours sur la télévision pour 30 minutes, mais l'intégralité de l'émission la biso topé, et journal la biso, beaucoup tu as toujours dans Monda École officielle sur YouTube, tu peux sur page de Facebook la biso, Monda École officielle sur la YouTube, tu peux bien intégralité, beaucoup de gens s'abonner et vous avez commentaire là. Oyo boza komona la carte na pour on peut ça aussi courage surtout ça mabeto malamu pour tout ça la selon oyo kotambuisa maba norme moko purement professionnel en qualité de journaliste et professionnel aussi. Moi mboka Ibrahim Cham ça. Le oyo kotala ndenge mboka zotambuisa ma. Kotala au Congolais azo la pas c'est qui a trop. Est-ce que toi les alika ka problème spirituel? Ya liboso ezali ba o bazo kamba biso gouvernement. Parce que le gouvernement est soumis biso et que tout ya dollar et bien on kokita to komoza peut-être na ba 10 francs et komo ya nango parce que 10 francs 5 francs 20 francs et kosunga biso peut-être na somba peut-être moyen loko muke ozomona parce que ceux qui mbongo e bani mamoko na ebele et cause vraiment problème na mboka ozomona tandis que na ba nation nyonso ba difficulté ezanga raté ingolo bate que bino tout essengeli faut bon réussir na vie parce que belé bazaki babola bazala peka mais tant bola azali mais il sengeli faut vivre bien équilibre ezala ya on a lobby ya liboso ezali gouvernement na biso ya mi balé biso moko toza ba paresser to pesi parce que na kati ya ba famille na otolo bana mozindo ezali na mutu oso a contacter nga na hotel ça vraiment clair to kutana na surtout tant toza ville moko na ninga kokutana mutu a face. Mais ce qui peut-être à Liban et à Moka n'est au collaborer à Nenge Moussoussou. Alors, au moment que ma parasi na lobi na Nengeni, et ça na batu Moussoussou, na kati ya ba famille na bango, na kina oya Moussoussou ya mibale, na kati ba famille au moment na batu Moussou baza déjà maléré. Au kola na e atangi classité, tout comme peut pas famille baza na mbongo na bango, mais atangi vraiment classité. Moussou peut-être mbongo ezala kité mais atangi classité zo bakaka. Vous comprenez? À Kolizoba, peut-être c'est qu'on est humanitaire à Tangité, Zolanda, Moussala Maboko à Salité, Yebisa Moutouana, ceux qui Congo est bon, il n'est pas bon. Problème d'Angwana. Vous avez le Kwana. Voilà. Alors, tant qu'on dit qu'au Koli, au comme ce qu'on est responsable, on a ce qu'on responsabilité, on a vu, on a Maboko. Alors, essayez na yo oyebako. Ce qu'on dit que yes, ça ne va pas. Alors, tellement. Le topesi exemple au boti banana o soto boti 5 bana soti misatu ya liboso akufi au luka pasteur peut-être ya mi baleso akufi lisusu akufi lisusu deuxième mois au luka pasteur et troisième so akufi limon au luka sous pasteur au luka pasteur te au luka ba o basa nini ba mo na alors c'est par là muta découvrir ce comme okili vous comprenez plus comme okili parce que mokili est un monde des esprits voilà. Pasteur zo ke na roluka ayebi mokili yango très bien. Noko o peut-être zo ke na roluka na peut-être ayebi mokina peut-être aza na kati ya mayele kindoki, peut-être aza na kati ya mayele o tali ya science ya mundele. Ozomona. Alors ce que Lucas ko noko o ayebi na tele loko moto to benga kimpoaka. Alors peso solution nani? Kimpoaka ba ben cher wa. Ozomona. Alors tant déjà ozo vivre na mokili luka mena au moni ce qui est ça ne va pas. Tellement. Donc on se regarde à problèmes na sisi ba classe nanga peut-être bon ya okutanga ezaki te mais na yokoli musala nanga yo kizo simbate alors luka mena ofongola G alors ko fongola G on eza ba forme belé voyez-là yo peut-être voyez-le peut-être mais c'est à l'aide au recruter heureusement salaire na e exactement ah voilà ozomo mais comment qui me parle bino abi ok pas chef coutumier pas guérisseur mi okeli kakao bomma moto lekisa moto makila par contre ko banga pe bloka mingi mingi pe o ba ki pa mingi to mona mobala ko bala moninga ni mobale moi ko bala moninga ni mwasi de makami ko salema et ça c'est sur mokilité est réellement sur mutaye pa na bilo kuta kala ba problème autre kuta là et ça va partout
Il y a les bosso et la parole n'a pas pu passer tant toujours sur la boye na niveau de la télévision na niveau ya kokuta na ko sur l'enfance boye pe na kati ya musala okuta contradiction té on a première parole n'a on a pu bato et pas na biso et pas ba koko na ngai to senga makila ya mututé okuta basengo mwana na ote mama na ote ndeko na ote ou musapi na et pas na biso ezala raté. On a nous appelle ça quand première parole et pas patient parce que kozona mokili o lingolo batifo olia mutu kozona mokili o lingolo batifo oboma mutu kozona mokili o lingolo bateke fo osala sacrifice ya musapi na yo non ozomona alors soki est comme une forme on a ce qui est négativité donc kuna tant ozo adhérer na loge wana tant ozo adhérer na makambo ya bongo c'est-à-dire kuna retour ezalakate alors on peut ça vraiment explication ya kuna te parce que naza ya kuna te mais o nga nazo tali sa ba patient na ngai côté négativité et pas na nga ezalakate. Voilà. Voilà le grand chef coutumier Ibrahim Shams autrement dit ba plan allez toujours là pour na kosunga korona tout la problème azala ko melolinga avant de continuer toujours naé kaka yé kaka tout la force publicitaire naé o le kaka pas la biso be kanini alobaki la carte et toujours juste après c'est parti la régie. Mbote bankolo mbote kieno bankolo mbote biaka bankolo lobola baka mafunda mbote na bino bisika panso bozwami ezangaye le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams ba plan nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesila bino yango solution lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana na ba problème na bandako na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne tozoyeba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral quelle que soit grandeur il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na ba numéro nyonso ezawana na barre d'écran tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams autrement dit ba plan matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai. Merci beaucoup bozi kolanda spot ya publicité ya mwana mboka Ibrahim Shams autrement dit ba plan bo sentir ndenge ni nazo pesa toujours maloba ni nazo beta mbonda a rapport ya bomo ya ba congolais bomo ya ba bata ya mokili surtout que ce soit problème oye et pas naé okoza solution ba problème ezali belé ba mwa mingi bazoluka mabala lelo bazoza mabala te ba ndeko mibale bebe bazoka mabala balandaka nga ba comme ngamo le président Iseko bakota ta ba circuit mais malamu za fait Iseko ya malamu nzo luka pe mabala bazo mabala te mais musu te yebi ke mabala bezalité à rapport au sema condition ya ba vie mais musu pe za rapport aussi à rapport aussi ba malédiction pe la kata bomo na biso batu parce que pourquoi mabala yote bizali na bo tambisa balango est-ce que bizali wana ezali vraiment ezotambula à rapport na mokili ezotambisama mokili za monde ya esprit c'est que tu es bandeni ya kotambwisama mwana mboka Ibrahim Shams azobeta toujours monde azobake kala ndenge tozalaka ozosala ozovivre la vie ozala avocat na yo ozala médecin na yo est-ce que peut ozabela guide spirituel na yo après par exemple bazofongola banque basangani babetie misolo bafongola banque babaluka d'abord protection mon spirituel de manière que l'esprit ya libanda yiba bambongola bango te yo botekaka quelque part oza magasin na yo mais misala otambusa bientôt tia mbongo bokotekazaki moi $10,000 $15,000 lobi okuta mbongo bayibi okomi kobeta bana bigogo okomi koluka ndenge banganga bazoyibanga bambongo est réellement eza batanda bazoyiba mbongo to mpe eza ba esprit ce sont des questions sur mituna est ce mbongo ezala protégé banome lelo PDG quelque part l'entreprise esengo mais contre le bureau ngo boye koyeba problème bakomi ko imposer okota
na ba set okita ba on va la quitter la bureau là parce que set okiko tana est-ce que tabu ça veut réellement ba na bokoko na yo c'est ça il faut toyer ba est-ce que to chalo kolo parce que ça ba tout super ba nommer bokozi là tu ba retour ba kai akuta ba gil spirituel là avec bureau ba sel ba ka kitoko afali kitoko bino boza ba set okita bino mususu ba ye est-ce qu'elle peut ka constant tam mususu ya ko vivre ba ancêtre na ye parce que ba ancêtre peut ba lobaka faut toyer ba bisikali sekito cha lokolo mwana mboka Ibrahim Sham tazali ola bana koyamba bana bamvula pe tozana ye na tika jamais kozwa appel ya mabe concernant ye mwana mboka Ibrahim Sham est-ce nangi d'abord za fond autant la caméra wana vous aurez pas témoigner de ça peut pas zunga pas pas merci tout ba dimner dans la église ouais ba témoignage ezali dans la fond ceux qui n'ont pas fait peut-être recoute na soutien na télévision na yo alors so to poussa na awa ba auto salisa bazomo na biso le sou bazo so occasion ko la na biso donc to yambaka bango to pesi bango solution na bango pe ba témoigner kati ya mutema na bango alors eza le église ité voilà ka bosa batuté voilà eza église ité mutako le kato t'exposer vraiment batu boyete parce que wana eza manière mourir flatterie parce que toujours vivre mais ça quand même c'est la rabat et c'est on la biso eza la rata que muto azu solution merci wana na récompense wana esunga rabiso ozomona le loso na zo récompense moko na kangisi basaki na nga ya loso ya mungu wana kina na village na biso na tiki yango na fandi na tiki wa biloko na yebiki wa misala onga na salaki lifuta na ngo yango très bien ozomona yango wana ne pouvoir ancestral alors na eza lokola to ba bengi nkodia o ya famille c'est-à-dire nkodia ya famille oza obligé ya kosunga libota na yo famille na yo clan na yo oyeba kosunga bango mais forcément kodia yango d'abord ezalaka ndenge nini aussi kodia yango pour te dire que le ezalaka mika esika baka Congo mais c'est comme si le loko komake mutabandu na droit aux kodia mungala mutetela muswahili muluba ezande ngoni kama kodia yango ma kodia eza toza na deux sortes ya kodia toza na kodia ya famille na kodia oyo toyebaka kopesa yango alors pona meka mpe kozonga mo muke na question liboso otuna ba récompense wana eza lokola po bato musu balanda mais comment si c'est que va poser question mais si c'est on te intercaler yango voilà ndio mona ke eza lokola longi ndenge moko na nkodia c'est-à-dire oza obligé koyeba kosunga famille na yo libota na yo parce que c'est obligation parmi muntu oyo asimbi yango na maboko ozomona ndenge mo sikona pouvoir onga na nango donc on a na pouvoir o nazo sala ngo pona nga mon côté mano sala ngo na baye o bazana sima na nga bazwa moi retrouvaille ba se retrouver na oyo wana donc nazuma moi mungwa moi saki ya loso moi saki ya mungwa ya farine tout wana pour ntoka bwana nini na libota ozomona ndio mona vipe ya muntu oyo associé biso ezo marché pe kende liboso ozomona donc wana eza comme exemple alors toke na maye o etali nkodia toza na deux sortes nkodia oyo ezuta na kati ya ba famille na nkodia oyo tozeba na kopesa parce que nkodia oyo uti na eza na kati ya ba famille eza na ba critères eza na ba condition nango ebele pona mutu oyo ayeba kozwa yango ozolanda ya liboso foza na ndoki parce que nkodia ya famille eza kindoki so mutu aza na kati ya nkodia aza na famille mutu asimbi nkodia na kati ya famille na bino c'est-à-dire aza na misala ya mabe ozomona ki musala mabe na ye wana eza pe pona ko protéger ba ye oya ye mais na kati ya batu oya ye wana eza pe ayiba pe na ba oya ye donc c'est-à-dire ayiba ko lia pe ba oya ye nkodia eza symbole c'est-à-dire bo mengo na bino nyonso nde basangisi ba pesi ngo mutu moko ya omona ba difficulté surtout tant okutana batu en face boye ba difficulté ezalaka na batu oyo baza déjà na kati ya famille baza na nkodia parce que ce qu'on a na famille au bazar en kodia c'est-à-dire bino nyusu boza ko kangama ozomona ndo monaka mutu moko kaza na mbona kati ya famille wana fo bokendaka kolela epa ya mutu wana ozomona bokendaka kolela bokoleka na mbongo te impossible donc yenda si beza donc il force ma famille na bien mutu aza na kodia famille na bino boza na kodia yangoyo ata ne toza boye o ndeko ba o baza na sima ya kifikula na biso master na ye o baliaka na ye balalaka na esika moko o camarade na komi ministre mais ce qu'on a parmi na famille baza na kodia yebe ko master no wana opeso musala te parce que oza bloqué oza freiner déjà na kati ya famille na yo o mais ndeni master no azwa makamo me yo boye oza kaka boye
ah masala na bengaka yambaka nga soute ah masala na lukaka ya famille bloqué surtout et blocaka le son muta s'en sortir c'est-à-dire peut-être ya luka biso asali effort à débloquer vinae à débloquer par rapport à place oyo ba problème ezali ne mona siko ba pese makambo lokwa mutu so rapuse ni boso na biso to yebi kolongola kati ba lien wana to kati yango et puis si maintenant to pese puis ba protection et puis si maintenant azu makambo na e boso mona donc ne mona ban code ya famille eza bon c'est-à-dire bino tu faut ki na kolele pa mutu wana parce que ça na ba code na yango ale autres yeux ba explication claire na ebele to pesa yango ceux qui mutu a contacter pour les TV ba alors ya contacter biso te ba compesa ba code ya wana mais code ya auto pesa ya makilate ne na lobaki na sala contradiction te autres yeux ba pesa ya makilate alors na mutu o ya contacter biso to kotalisa ye lolenge et le Congo et ça les melaka très bien voilà mokili makambo ebele mokili makambo meke tozala mwana mboka Ibrahim Chanso solane a rapport ya réalité autobifa kata vie pe alobi vraiment ke motema ezali polele baboko za kofungama mpona kosunga bandeko ya ndenge na ndenge meto mbeti pe mingi chef makambo etali lokola bamaladi wana misusu loka bamisala bamabala babozwi tuesusu maintenant oyo etali sikoyo loka bamaladi visible oyo tolobaka lokola moto azobela bamaladi moko boye ezosilaka te moto azoyoka bambasu moto azoyoka bamaladi loka bahemoroïde moto azoyoka bamaladi loka baépilepsie bamaladi misusu donc akokomisa ngo kizengi moko boye est-ce que bisika mpe ozapela accès kosunga moto bon accès ezali peut-être bandeko batala biso ya chango bamonga fula tututu wana bayebaki kala te tozotiela bango babureau donc babureau wana mosusu eza déjà même oyo baza na Brazzaville donc kala te tozotiela bino babureau c'est-à-dire babureau wana bokoya place wana nde place bonozwaka vraiment batraitement na bino ya bien bokozala vraiment décité na oyo vraiment tokopesa comme guérison na makambo etali parce que na pouvoir ancestral toza na oyo babengi médecine traditionnelle de oyo ozolobela wana eza médecine traditionnelle nde omonaka toza ya kokabwama na kati ya médecine traditionnelle eza juste mpona motali nzete parce que okukuta na maladi moko eza sikoyo spirituel donc nzete ekobikisa eloko ebengi spiritualité nde omona siko biso siko toyaka siko place oyo kointervenir kolongola nano mabe oyo eza na kati wana spiritualité ya mabe oyo eza na kati ya maladi wana ne sepala nsima nango okotiaki sino moto asa nini abiki donc kala te vraiment tozotiela bino babiro kote ya chango kote oyo et puis kala te tozotiela bino babiro na bamonga fula tozotia biro na ngaba donc tozotiela bino vraiment babiro pour que esika na ntango boya tokoyamba bino vraiment à l'aise donc bamikolozi ya kaka ya kotanga awa je crois on a toujours dans motema malamu kosinga batukala ya bloko ya solo ya meli pas vivre le micro en tout cas vraiment eza parole onga na pesaka baye o batala biso donc à cause vraiment guérison na ye en 100% te marozongo déjà il y a 89% déjà tu connais lingi otala caméra wana to comme la souka pesa émission otala caméra wana tala bakozi ya mboka a rapport ba désolé osama na mboka ba crise ezaka ya mboka na ba désolé za partie est ya mboka tala population bazolanda yo à travers mokili mobimba ba problème spirituel to be physique bazala ngo message ni okolancer pour la nyoso tout ya liboso na liboso vraiment na lancer message na ngai ya bakonzi ya mboka monsieur Fachi Beton et puis na gouvernement na ye na sengi ya liboso bosunga biso bobongisela biso mboka pina partie ya est de la République na biso alors bandeko o bazolanda biso ba jeune tolanda vraiment tozelaka mboka ebonga te tozala vraiment na courage moko parce que mboka oyo tozela te pasteur aoya obongisela biso yango mboka oyo tozela te ke biso ba oyo ba nota ba chef coutumier toyeba kosunga bino na yango donc tokoyeba kosunga na entre biso mutu na biso ezoyeba na kosala parce que ebele ya ba pasteur basali ba campagne na ba stade de martyrs basali ba campagne voilà. Besika boye pona nini bitumba est wana eba na kosila est-ce que tout suite soit déjà solution point d'interrogation osomona biso te tokopesa solution wana nanu ya liboso eza gouvernement fo azona nu en charge wana apesi biso aval na ye et puis ba mapinga na biso bazala bien osomona ba mapinga na biso bazala bien ba contrat na bango o ba signa wana pour ba mettre ba corps na bango wana ba yeba comment ba kotambwisa so ba bi ke fait nde omona ke biso sko apport na biso ya kanini peut-être ba souda ba ko se multiplier
peut-être place mbeba moko ezalaki mboka wana banemi bakanaki bayeba ko exploser yango moi to bongisi vraiment mboka to limwisi mboka apport na biso yango na spiritualité okozete munele magie ote basias ote tokota bon tokoyeba kotanga bakombo wana te mais ezate na baloge moko boye to basias okiti moko te ekoya kobundisa ekoya kosunga biso tozala associé pour que toyeba kobundisa makambo tele ese jamais que jamais pouvoir ancestral na biso nde kosunga biso to nekete soki oyebi ne mwana ntemi ozolanda alors biloko bongo ce gouvernement ezalaki vraiment voilà nde bato ya bongo toza na bango po tozaki na bango vraiment po ça mais je crois malgré Akenda voilà pouvoir de continuer toujours pouvoir parce que pouvoir ancestral ti biso to kenda ka génération de génération kozala kaka ozomona est-ce que Congo ekokufaka biso to kende Congo kotika le pouvoir ancestral eza pona biso ekozala kaka ne omona biso tezaka successeur to bamusu bakoyo remplacer biso me Congo ekozala kaka ya ona financé na gouvernement vraiment asunga biso na côté tali baye oyo bazo entreprendre ozomona baye o bazo entreprendre basi bazana pour ça basi ba o bazo entreprendre to ba kosunga bango na entrepreneuriat na bango eleka malamu to pesa bango lumière to fongolela bango ba porte o ezaki akutana ba collaborateur ya malamu et puis eloko na epe ke liboso azana pouvoir oza pata pasteur oye kozwa o oui to yambaka ba pasteur oyo kozwa eloko oyo peut-être oyo ozo koloke pa na biso ezate po oboma batu po sala boy non oza na famille. J'espère pasteur oza déjà renommé à quoi au pousse na liboso na biso te mais pasteur o peut-être za na pousse o comme renommé tant o luki biso pasteur église to persi batu ba ke église te mais ba ke église za entreprise o pasteur o se retrouve sur tanda kuna ye église wana soki le pasteur a kufa otikela mwana na ye soki mwana na ye pas comme makanisa te ka terrain wana ko te ka on terrain parce que eza catholique te ke sango balongo ba changer non wana eza ya ye ozomona ne toze ba kosunga ba pasteur plutôt pesa on pouvoir basi o bazuluka basi o baluka mibali bayeba kosunga bango to basi o bazaja bakamona bango basala me ba promouvoir kama kamona bango toze ba kosunga bango na yango alors tozo sunga baye o bazoteka ba mapango ezoteka mate azoteka mutuka ezoteka mate ozuni ngosala business moko tozana trop sunga yo soki batu oyo pe toze ba kosunga ba o bazana vision ya ba projet toze ba kosunga bango to pesa bango kaka directif ya malamu pour que a se retrouver surtout na ba jeune zo singa bandi konanga ba jeune to la la te to za te Congo ebonga po yo po bonga non soko zela Congo ebonga yo po ko bonga te telema luka vraiment o esengé na yo o sala so zo mona zo simba te luka biso to koyeba ko conduire yo donc voilà un peu ba problème eza tellement ebele ba problème eza ebele alors soko moni okuta na kokoso contactez biso na plus 243 89 55 255 40 plus 243 89 55 255 40 so contactez biso appel WhatsApp appel normal okozwa biso peto relaxo esika otozale peto koyeba kosunga yo na difficulté nyonso oza na ngoto kopé solution na yango. Merci beaucoup mon amboka Ibrahim Cham sendeng oyiko répondre na plateau na biso pour représenter ba problème belé oyo ozali kosunga population na yo surtout mingi ba congolais parce que ba ngombe bazali vraiment ba premier bénéficiaire. Merci beaucoup ndeko Alain Dewa. Voilà, ça a été plaisir pour nous de recevoir les grands chefs à coutumier guérisseur mon amboka guérisseur traditionnel mon amboka Ibrahim Cham autrement dit ba plan zali wana pour la kosunga ba problème ndenge ndenge et surtout que tu es vraiment ka sa musana kitoko to sika pe no bandeko mutu tout a problème to c'est la kaka teke obela to c'est la kaka teke non et yelio grave ba bouquet na sika sa musala to peut c'est la kaka teke non hein moto peli ne c'est beaucoup luka o bo mamoto te il faut que luka pe ko ça ba protection et ko permettre que moto ne pelaté ko luka pe ba problème et comme luka te pour que luka été luka déjà on doit déjà ba mesure mo préventive et ko permettre que en tout cas sur ma bezali ko ya oza déjà na koeba à rapport na zela ba spiritualité to na zela ba ancêtre na biso je crois très bien beaucoup plus il y a soigner ba tout na problème spirituel et physique mais na zela ka pouvoir ancestral. Merci à Benjamin Kilunga, merci na moi mboka Dissol Vanza et pourquoi pas Yannick Kaloso et Wilfried Samba aussi. Je sais très bien que vous savez tabu sama kitoko na ta toujours le bandeko bon pas rater sur même ba 4 minutes sur la TV to za toujours na 30 minutes
mais tout ça dans l'émission au-delà de ton c'est parce que tu es chaîne YouTube bien sûr opérationnel Mbonda ya école officielle Mbonda ya école officielle sur côté la carte au côté ba intégralité donc on peut s'abonner la carte je me suis dit vraiment que on a problème dans la ndenge au béni les grâce au Ibrahim Cham c'est dans la confiance que au côté comment solution moko ya bien merci. Ça c'est plaisir pour nous, je crois prochainement au coup à la édition de à Makasi avec impact et le juge que la boutique la malamu. La programme de la bonne école officielle mais tout ce qu'on va verser bientôt là on va direct. La carte est bonne école officielle chaîne YouTube là-dessous. Quand tu as la moi mboka Ibrahim Cham si tu programme tu dis que 12h. Donc le conseil YouTube de comment on sonner déjà pour la en direct bonne école officielle ma sonner que l'équipe donc bisopé tout ça vraiment plan autour de pas dans plan. Merci beaucoup, M. Kamalombaye.